nayembeli yo nzembo oyo lari ezali pelite ya pona yo te Victoria doki Victoria ndenge eza wana na minute so moto asala eloko aza te ba fabrication bayoki bango te 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Borotosa la force militaire na Congo Promo Congo Rande le bain wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini. Moi allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski to zakani na Boston wana Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Loba il comment me langage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu es sur la voie? Expliquez docteur. Docteur, c'est l'olier. Azomona qui est faible, na mou, na kokelo côté. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makamna ndako azokokate. Ya mwana toye faut trouver solution. Azokokate. Non, akokate na sens de l'expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et à tant sous les liboso, attention, pas stress, misala. Mais dès qu'ils avaient là, asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Bon liboyeko. OK, na comprendre que le pays boye ba problème ko itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu azala ba problème d'érection, ngai na conseiller ka mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les ali produits moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na ba vitamine A na kati, ba vitamine C. Les gens qui ont des protéines, les gens produits beaucoup de mélango, en fait, une fois tous les 2 jours. Dans Katiwana, les alliés là, 6 sachets na Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être était de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Merci beaucoup Nabana Poto, merci Nabana Angola, Bana Kin, Bana partout dans le monde entier. Ba onyo so balingaka Congo Promo, site makasi ba lui site muneni, oye memela rabino ba artiste o bolingaka mingi, oye la rabino ba information nyonso oye le kakana kati ya Kin. Merci na ba fan nyonso émission li solo, ba lobi émission li solo avec Dada International la réserve de la presse, toujours kana cadre musala to mesana toujours oye la bino ba information kande na lobara, ngana Raïs Kangi, ba lobi donc caméraman na mikolo donc Raïs Kangi a to tamboli lelo ko la bino ba artiste o baza ba musicien to za pe na danseuse na biso za pembeni ba fan na ye o ba yebaka ye o ba yebiye mais ba santa moi absence mingi na kati ya terrain ba tunanga Dada International po ni na tamona na raté ah Raïs Kangi pa bien international to kotika na tambo ite photo lukai non public na ye o bazo lukai ba sepela makasi ta ba komona ye nazana kana na tante nazana grand chanteur taka mutazaka nazana na tante nazapena grand chanteur chez les cas au binonios boyebi na bi keton natangika kombo na ba fane nyoso ba yeba kai et pa ya Kester Emene ya pe son âme lelo azosa carrière solo na ye moko yango to linga ki to solo la nanu bien parce que émission o ezali solo to solo la kana ba artiste nyonso o baza na li solo ya ko solo la na ba fan na bango. Merci beaucoup à Raïs Kangi pour les images, merci aussi à mon coordonnateur Serge Mpiana pour aussi
dire un grand merci à Raph Ngindou, le patron et le PDG. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Baby boss américain. Raph Ngindou, merci papa pour la confiance. Ozo continue toujours à couper sa biso bananayo malgré la musique. Nako banana on a Nathan baby topé sa basi honneur. Et pour ta biso kato sala na ba date na ba moi na biso to na ba date auto célébrer ka moi si. Na ina banana on a Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour international. Boni. Kano kaka non on appelle fort. Santé boni na musala. Normalité à danger donc à l'aise. Musala vraiment très bien. Oza wapi ozomona na te bafali na yo bazoluka yo public yo balingaka Nathan o bayebela o na maison mère bazolinga bayi basiko oza wapi nazanga musika te boluka luka nga partout po na musika te nazaka pembe na bino na michi o na évoluer pa mambila belle a former nga ndenge zalaka kaka o boyebi o pe boyebi te bo comprendre que Nathan artiste na bino azali j'ai makambo vraiment. Voilà, l'objet makambo c'est que ça va yinda lelo le quoi Nathan déjà to solo li mwandambu na mpandi na nga 42 na uteko le no grand chanteur chez les cas to pese na mpe mboti pour ça peut bien ba fani de abaruka ikombo ba kompe na posa ya mona. Bonjour. Bonjour international. Ouais, l'objet chez les cas. Ouais, ngayo chez les cas mon nzami mikolo ba benga Spartakis. Donc nazalaki pas vie pas qu'un question revenu à Congo Lozonso na minute donc na sa carrière na ngai ndenge zala kaka po na moni pena ke masolongo esengi pena bungu donc masole boyibo demeurer ensemble te bon na moni bangonde bazana nde batikala po nga nazaka na Victoria tango bakei mikili na bajani mangoma bakei na poto biso tikala na kin na saluer président Wertos po yende mutu ayambanga na kati ya mouvement wana tant biso to tika na kati ya kin bo to mona ke no via chemical ti ndenge pe ba mama maladi ba nini ti vie nga ko daende ngwana lo na mona ke no ko fanda ndenge ngwana ma to ta ke artiste fona lu kana sala penzela na ngai bo ya omoni ke nazo sala malema nazo bunda quand même na ba petit na ngai to zo continuer chemin quoi. Donc si vie Kester mené à paix à son âme ti akufa ki yoza ki susu na Victoria te. Donc avant ba voyager ba kene poto ba kene na ba jani mangoma ba ton ba ke poto biso na kinto tikali bon posio pena malamu ezaki soute posio malamu ezala ite ndeni Victoria ezaki orchestre munene bon moni talaka tant au grande partie déjà orchestre ke poto ba bureau pe ba kenda par rapport à président ndenge mo waki ay mo ndinga kendaki mikili bon ngana mona ke no ko tikala ndengwana ya ke simbati vomena luka pe chemin na mususu na sala donc voilà mais vie pena contribuer trop na carrière na pour ceux qui les longa na oyemba ba obenga Spartakis donc ils appo na king Kester mené et puis donc to rotika été mais biso to yebi yo longa par rapport ba ninga ba kende poto ba bobi ba ke poto yo pozaka na programme ya ko kende poto mais simba kite to yebite pour na nini voyage ba ninge simba ya yo simba te yango sala ki olungwa bon ko kende poto ninga za boza e kozala pe grand te mais kokende poto ezaka par rapport ya bango bazaki déjà ancien ba kotaki pe mo kala na orchestre yango moni ke no bango bazoki chance wana kokende poto biso pe to tikela po bazoki biso déjà na orchestre c'est que biso pe to yebaki déjà musala ezaka ke par rapport ya bango ba travailler déjà basali déjà bakangisi déjà masolo tout tant biso to na sima wana alors ezaki déjà trop tard po esenge mo ma belé bon yango moni to tikala ki donc merci beaucoup chez les cas car on est ça qui bino na éviter émission ça plaisir trop na bana poto nyonso balobi fondateur ya base Pentagone en direct de Chicago Fabrice Lolema donc fondation na mobimba bazolanda émission o donc balobi yenda za fondateur ya base Pentagone en kati ya Chicago tout ce qui est dans nos côté ya Nathan peto yoka alobi azali et pas maman Mbiliabel to éviter bino nyonso boko minga raso bolongwe pas mibali OK pas basi OK pas maman Mbiliabel OK ko yemba to OK ko bina ouais na ke ko yemba te mais na za formation pour maman formaka pour déjà na cours des ana voix les arabiens déjà à partir à palais coaching les arabes pour biso pena famille artistique donc coaching des jalaka donc qu'est-ce qu'on pas mère azo bin sanga na danse azo former nga suba côté wana donc mikolo ko ya bo ressenti makamboza pena ko inda bo yebanga kana page moko te na retourner pena page pour comprendre maki Nathan quoi voilà ma vie pour comprendre qui est Nathan OK ko joie formation pe o utake pas les grands formateurs au batonyon so balobara bongo et lo onini sala kike olongwa maison mère
Ouais, c'est un international talakara. Biso bala Vincent no babilo ko netika la ka wana père na longwa ki parce que na comme na comme comme mona kena na za vraiment té parce que ba concert ba clip ke ya ba benga ba masa suko ba benga ngate on a mitali vraiment ah mais ani nga ko continuer bon té fo na longwa na pona umela ki pe déjà vous avez bien battu tout ba bien ninga ça combien d'années kuna na soli 5 et demi ça c'est 5 et demi maison mère oui 5 et demi mais bien quand junior qui moko ba concert na bina na mais on eza et a pena propreté de le penetina la longa wenge ba ko elekaki ba ko ba petit musuku ba fouter ba bimisa ba biso le tu n'habite c'est que benana reculer no moi ki pona ba ndenya ko sauter ya on a reculaki na ye bandeli na ko sala quoi. OK, merci beaucoup. Lelo et que inda makasi balobi banko na maison mère. Wana ngati na lobi. Ngaite la réserve de la presse. Nathan entrer na yo na maison mère ezala na ndenge nini pour banko ezala na yebi quelque chose na moi parapluie to salara test ndenge bo salara le grand formateur il m'a sepelé na yo on zapper na moi ba considération ebelé na mosala ndenge biso ba misusu to ça nango na Congo promo entrer na maison mère ezala ndenge nini pour za considérer penzate. Bon, entrer dans la maison mère ezala ki ba pemisi ba danser tout et l'équipe ba linda série wana ba kusi de poulet ba to bina malewa première volume ba beli ba danseuse ba ya biso to ye ba kamikaze ndé pour les appeler sur ba kamikaze ba maman ba petite a été tant to ye bo to comme bina ndé ba zu ba kamikaze ye moko chef na ba danseuse c'est wana linda likola terrain pour les enfants wana ba danseuse tout bina ba zo pona o ba sepeli ba zui ndenge ba sepeli na na tamba zo kanga tina kota orchestre pour des 5 to côté que c'est catholique TV pour ma promotion bani ba pona oui petit ngana se retrouver na 4 to le ka ba mirador to bina danger ti le pende to zalaka j'ai voilà tibo sala test wana nzembo nini obinaka danse nini to pa nini obinaka e pataka we ranson e pataka chef ten na bino linda pour ba retenir yo. Bon papa ezala ki ke mutu pesa siko ba vitesse na pesa makambu ouais makambu ndi yango na pesa ki yango papa sepela ki yango ti lelo pe nazala kawana pour papa sepela pour soko sepela raté ebele ba yakwana ba bidanga pe danger mais ba mona na raté ce qu'on a ta siko mona na la temps wana donc j'ai. OK, merci beaucoup Raisi Kang biso to lingaka ba preuve le rôle ya lobi azana ba pa o ya betaka président Ngema we ranson amonaka sepelaka na ngoto kolinga totali na ndenga binaka po tonga ko bina pena na yebi ke ça plaisir à trop na bato nyonso bazolanda biso ba René Kabase de Bruxelles et que ça la plaisir à trop na madongo ma ya fait ngoma André ka Suisse na bosani yote la Landrine Landrine membre ma copine na bosani te la di mabila mababi des fois rasta américain papa na grâce na kinga mabila ma bazolanda émission avec beaucoup d'intention tolanda.
Merci beaucoup, merci. En tout cas, rien à dire, rien à commenter. Binomoro Bomoni, à sentir vraiment loketo, pena loketo. Ce qu'on a l'élo oso évoluer en dehors, il y a maison mère. Et pas il y a maman Mbiliabel. Oso préparer les bisous, oso préparer les bafans na yo et le koni. Bon, je préparer ça pour me belé, dans ce belé, c'est suka. Bah nouveauté vraiment oye mikolo ndezo pesa makamba charge. Donc il y a wana pena to bin sabino mikolo kala mingte bokomona album et bimama Mbiliabel a chobeta pe ba couper décalé na deux génériques. Elles ont les calés déjà bon mon akame kala te bokozo sko bani en personne. Bah nouvelle image o azo beta kala mingite. Donc moko sentir de beaucoup soutenir toujours Natalengo artiste na bino dans un dépa ka na kichasa donc esprit na ngai ya ngone ke sala ke bino bo soutenir nga donc ça personne na poser soutien ma casse pour continuer ko soutenir ngai artiste na bino à travers l'émission. OK, merci. Merci Nathan, merci. Quand on a le na début tozana yé mon côté, tozana to bengé président parce que azo sa carrière solo né c'est qu'un orchestre né moto PC ba honneur ndenge za la ba président chez les cas bete la biso salef sono ilo muro ya Kester Eminea o ya Victor Eleison. Ouais, non ça les lo revient. Na yembeli onzembo hoyo lari. Ezali pelite ya yebisa manso bombelinga ngana yoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe oyeza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zoba libala ezali eloko aliseki te soki ozwi engagement mosusu nga natika na nga po bomoi bwa moto obasombaka te naya kotika mokili se boye epai likame koute ebana te nayembeli yo nzembo oyo lari ezali pelite ya mpo na yo lakisa ezaleli ya mwasi ya libala o ajepesi epusani nayembeli yo nzembo oyo lari. Merci beaucoup, bravo. Je sais que ça lui vraiment plaisir à trop. En tout cas, José de Londres place à Zali à se retrouver vraiment. José de Londres Sida Bilé les facile à garer. Mobala Bata Charlie Maloula ma copine de tous les jours de tous les temps. Donc n'ébé moi vocalo et logo Sali Pena à Nzambe na mabile mon konzi mabile kilo. Est-ce que zo évolué yo moko orchestre pour position na ngwezandeni. Ouais, orchestre ça dans mobi. Na sali orchestre te mais na zo travailler en carrière à solo donc ngamoko kaka. Na minute ope na studio donc na studio on a lancé papel na bana potonyo so ba Holanda biso. Na yemo na boss numéro 1 Raf Ngindu. Donc nazo sala pena plan na ngai. Donc nazo sala plan donc nazo travailler kana ba propre fort na ngamoko. Donc vous soutenir nga toujours né car petite sœur Nathalie Obi les grandes danseuses internationales. Donc yango na pena quoi vous soutenir ma solo po na on ngana ça na point de repère. Donc bakangio all mais ba tirer oté. Point de repère donc bana poto boroyo kango bana monde entier boroyo ka donc vous soutenir ka ba ma solo point de repère. Les anneaux ka 5 titres pamba nazo betara ba rumba po Kester moni malgré betaki ne ba générique mais sur tali ba chanson ya sali banda kala bana banda ko sala donc mingi ba rumba Torobeta pena ba rumba générique ne pesa la makasi ba sera 2000 et ba bloko wana. Ouais, ça non bien mais Torobeta desiko ba rumba po ba sentir pena ba niveau ya ba chanson sunde na sali po nazo yemba pena ba chanson donc ba chanson ezebele ngana na ba nzembo ebele mais mingi ba tumsu pa oyemba wazate. Donc bino bana potonde bo Holanda bino mo boye bandeni bo sala donc Toropesa ba contact na basuka bo comprendre ba masolo bo soutenir car artiste quoi. On a artiste na mino. Point de repère pour na nini titre wana ya générique ni album. Ouais, na pesi un point de repère donc ezara ki non donc tokangi all mais to tirete. Donc on a artiste après tout donc faut ba to ba sentir nga quoi.
donc bato basentir mpo nayebi ke baorchestre eza ebele na kati ya kini bachanteur baza ebele mais bajaro balinie oyo nga na oyembela donc eza pena balinie moko donc ya misiki. Voilà. Tokende Malembe artiste na biso grand chanteur toyoki déjà bavocal esali plaisir atoka nde na lobaki point de repère bo tiré olobi point de repère eza point de repère yango wana pena eza titre album na nga oyo nazosala. Donc elakisi ke au braquet arme mo bo tiré te. Na tiré te. Pour nini au braquet arme et puis au braquet banane Victoria. Mais tu suis bango déjà donc tant on a obéta donc tu déjà Victoria. Te Victoria donc Victoria ndenge zawana na minute so muto sa elo kwa zate. Donc na minute so muto sa elo kwa zate. Même so tali ba vie tout même ba uti ba kini ba na katsa ba kini awa. Elo mo bango bazo sa les zate. Alors yango to tie bango point de repère po yango nde to kangi ba all mais le roi batika lika na prison break ndenge na kaza na ba le na kat or ke lo ko ya. Elo ko ya ti bazo banga batika lido ba bisube na bilamba mais eloko ya ti donc mawato donc na bisa ba vie ba travailler ba bimisa ba disque ne bazo loba loba ezelo te puis na aucun moment jusqu'à présent disque au vieux penatika ti lelo ezo bimate koti mamba politique koti mamba belé koti mamba belé okene papa we mbauti ko kufa kala mingi te tomoni déjà disque na ya ngoyo so rotali donc ebimi déjà bato bazo kango bazo somba ngo ba télécharger partout mais à King Kesser banda kufi. Donc tozo comprendre te ebite za nini vraiment yango tozo senga vraiment na peuple congolais nyonso na bato nyonso ba King Kesser le monde entier ba soutenir disque wana ebima po et ça la fait bien ya King Kesser po ayembi so ba mai musu se belé na kati ya kitoko mais ezobima te. Ok, merci beaucoup. Je sais que le message est vraiment passé. Na batonyo so bazota la biso, ngana yebi ke kalate album wana ekobima bachan obatika ki ekebima ezaka malembe donc to lia iloko moko ya pio, to lia biloko ya moto te. Chez les cas na sentir voix na yo kano makasi eloko beti na sepe no makasi sikoyo ozo travailler yo moko parce que ozo en orchestre te ozo travailler yo moko no ndenge nini ti okomi na niveau studio. Bon, moni ngana artiste naza na ba relation na ba masse belé to beta na mon pe na Victoria. Pour moni ba caché wana o biso to beta ba caché Victoria surtout na ba jeune belé o bazo ya ba artiste lelo. Ba ebi eloko wana ti. Ba ebi eloko wana te bazo beta ka ba détend so tali ba ente demi ba détend do musique e komi kaka ya ngwana ka o biso to beta non. Kester sur on o beta pino senti tout ba place biso neti ba nzembo ya Didi Kinwani. Ngamida na lotaki o senti que mutu azoyemba na ba note o senti pena que donc école de Sorbonne ne mo via bande koloba donc ba jara ba musique wana po beta yango donc faut zaka mutu zaki pembeni ya Kester bien olinga Kester makasi o s'adapta o kota na kata masolo donc nazala ba massa on a travailler na bango o vraiment que ça bazo edengai. Mais nazande na orchestre te on travaille en carrière ngamoro de ngona donc tant on resala des disques na bimi ah voilà on a dit na recruter ba musicien pour déjà ba rolanda ligne au ngai na osala. Mais pourquoi pas qu'on recruter autant aux souffrir na ba ensemble tant disque que bima tant sous producteur mon pays à travers cette émission à comme on a payé à éco produire yo ali bobando c'est puis l'ensemble nous car ba on va fanda na wana yo moko bana na ko souffrir na makamnyo so yo moko apoyo ko inviter bango après. Te bon monde na rolo bandeni tant na rolo ba carrière solo na ça na ba petit nango ba travailler na cause mais lokola nanu ba komi pena nanu makambangi komi sur les points yango moni donc jamais na repositionner bango ndengwa donc na travailler na ngamo na artiste na salama susu makasi ba comprendre ngai et puis tant disque ke bima nango ndé na représenter ba petit wana na bimisi bango donc ndengwa na rolo on le bi album eza na 5 titres pour ni 5 titres. Ok, bon, bino ba musicien beaucoup mal ba 10, 15, 14 titres. Donc nga so na sali ndengwana na Rolanda moto tenga na Spartakis. Alors so na sali ka ba titre ndengwana po na beta ba biloko wana donc ça là déjà bien. Et ça ba titre belé na beta ba des albums 3 pour ba te belé na kata ba kina ba chanteur belé tozo mona ba musicien belé bazo bimisa. Mona des volumes. Mais so tali volume ali boso moi mso ba to ba tie moi des chants karaka. Wa sima bato bayoki na bango ngote alors pour na banzembo na ngende bon neti ba mise belé yebu tuté Fabrigas pe bayoki te ah ebele bayoki te banzembo men ba Fabrigas so bayoki bango te so tali bayoki bango na banzembo ebeti ezali
mais donc belana donc nde bimakane lo monte eloko moko te neti deuxième volume on eloko te o ayoki yango nanu donc toyoki na biso te nga kuna yoki yango te nazalaka na kina na yoki yango te banzembo oyokani ezali mais oyo oyokani te neti ba deuxième volume on eyokani te déplique pas boiraki retirade à ezali sur le marché top malédise bon retirade ebimi à peine bon toyoka ngo nanu toyoka ngo nanu déplique pe napesi bango ka ba félicitations mais babimisaka ndi banzembe belé ndenge wana eza conseil quoi bimisata 10 chansons na ba générique na kati peut-être gosala pe bien mais banzembe belé mais ba générique na kati chez les cam comme nous ozoloba générique a déplique ezali générique ya Fabuga ezali et Robino Mundi Boupé a sala générique bato bazobina soki sokola matakwen ya nani pe ezali siko yozoloba ba générique ni bon ba générique au monde content bi que yo moko lobi que sali générique te à part barumba non nga ça na barumba na lobi boyo moni neti série ya ba shock star bando ça msuba 4 chansons pamba série ba defao ba vient msuba Carlito na pesi mbote place ali bando ça msu album mobima me sali ka 4 chansons 4 chansons ya pamba mais je senti que tous les 4 chansons on est sali gaz bato ba yoki yango kasi yango na musique était mais ko tia msu 17 chansons mais bato ba yoki na ngom msu 3 14 et qui n'en pas mal. Allez, regarde ça sur album sous. Obimisi so monte que yo moka mutu. Na évité bon le roi pe bon ba créer na bon te mingi mi ba somba kaka. Ya moni ba somba na pe pas citer. Ya mona pour na wolo bande mona. Ça va chauffer aujourd'hui quand na ifaki bino. En tout cas, Raïs Kangi, ils ont vraiment héroïne, vraiment chez les cas, na sentir vraiment que chez les cas côté naé, c'est que Moussa les a makasi. Biso pe presse tous à la toujours wana na Raïs Kangi to lembrate za la mboule za la moye za la butu to continuer toujours ko tambola pour na koyana ben information. A ozoloba, public a Fabugas ba oyo kayo, public a Wata ba oyo kayo, public a déplique pe bazo yo kayo, bazo zela yo, tant yo ko bimisa yo. Toyo kasoki ekezala ndenge ni na 5 titres wana ya banzembo oyembi olingo bi oyembeli mutu bi oyembi ndenge ni bon ngana nina samwa nzela mususu naembi banzembo lokola aller à l'école na encourager bana batanga be bato batanga ezapena banzembo bolingo pe ali donc nazo sa banzembo ebeli musupe ya kokumize ya encourager pe bato bakulumbimbi na oyemba donc ba ligne ngana oyemba na ebité ba redécouvrir c'est comme si na kango epa ya Bill Clinton ya lo barane ka Colombie mais ma ebi PM sou kati na ngote ko biso to bana ba Congo ya ba ebisa je suis sûr mais Colombie mais ça na kati ba Congo bato ba ebi donc Colombie yango na yemba Colombie mais pour Colombie ya place ekotaka mai te ekotaka pe mbula te déjà sacré ya place mo bakundara ba roi siko ya donc yetango alobaki yango ya yebi ba Congo te. Tu es sûr? Yani Moulouba, aroye bani ba Congo mso akei na ye akene peka. Akei na ye bon, azeze kolona biso ponga pe donc ezango. Yo poza Moulouba. Ezango na nga peka mona Congo, mais msusu ko vanda pena na ba Congo. Mso vanda pena ba Congo te mais biso to beta ba tour au moins plus moins 3 ans pe vanda ba Congo, ozo étudier ka terre. Voilà. Olobi kulumbimbi ekotaka maite, ekotaka mbula te. C'est que ya Bill Clinton ekotaki mai ekoti mbula. Bon, il y a Bill Clinton a habité sur le bélan na sens ligne ya le bélan. Mais ngas que ça nsembo mbimba ona che parole ona na kati. Toko yo kango mwandambo pour ça la plaisir na ba fan tout au bazolanda yo en tout cas na sentir que ils ana ba artiste oyo bazali mais bazana yo batama. Pourquoi? Parce que ba producteur bazate musique na biso ezokende presque na kokufa soutien eza penzate ba artiste baza vraiment abandonné et on tozoko ka découvrir ndeti ba chez les KT. Mais à travers cette émission on senga batunyo so emité ba malamu o bazolanda biso o bazaka na besoin ya avancement ya musique o balingaka musique congolaise bo soutenir frère Nabiso azana batalent lorsque nous sommes nous qui azana batalent azana talent ebili parce que ngana assiste que même na ba répétition na zala rana même na ba studio toujours en des temps au salle émission te yango lelo na linga ki te to bombaye lokwa na yo ki est trop à travers cette émission bino pe bozwa susu temps yango yo kaye au salle biso mo loko mo ya kulumbimbi et ça la plaisir trop na bato nyos bazota la biso partout dans le monde. Pilato atuni bato baboma Jésus to Barnabas bato balobi baboma Yesu ndenge moko nalingambaki na motema na ngai bato bakopesanga makanisi ya mabe
Oh kulumbimbi etalema poma kulumbimbi eza esika oyo bakundaka barwa ekotaka moi te mvula te eza miracle euta epai ya nzambe baki banguna na yo badiembelaki na mokila mpuku bakanisaki yango par shok ya kombi ntango bakwei bakomi miso na se bazangi kutu maloba ya kolobela yo bolingo napesa yo etikala ya seko linganga na motema lokolo milingaka bayo ibango Voilà, vraiment, ça fait plaisir. Pena, na dira Makaya, papa na Hardy, na Mathias Makaya, au bazola d'émission, avec beaucoup d'attention, na Boulingwe Bele Kande na Lobaka. Merci beaucoup na Madongo Maya Fiotingo ma na Bosani Yote, Junior Afula Wendo, de tous les jours, de tous les gens, de tous les temps plutôt, Junior Wendo, Afula Wendo, Kandenge Zala, Randenge to solo, Randenge to Zala, Kaka, to continuer toujours Kozala. En tout cas, na sentir vraiment. Oyembe libiso et ça lui plaisir il y a trop aux autres travailler yomoko ou bien au koluka beaucoup ça là comment dirais-je featuring na baningana bon soué na ngezaki na sa featuring na mambili ya belle na sa featuring pour nana ouais mam timba mo likolo ba robino baza yo ba jeni baninga ba robino ba déplique bango yo baninga album ezana simoro profiter pe na sima na bango bon ba mise bazali Bobby Pazali, c'est bon. Mais au moni netinga na banzembo na ngai. Pour moni même Kester tangaki vivant, abi ke faluka balor mbongo wana asana bango ba chana e oyazaki na. Voilà. Donc au moni biso ngani na buna imba ba voix tout. Moni ba chanter rebelle ba oyima na Congo awa. Et là, ils ont bango pasi banda kanga likolo azalaka likolo. Moi caresser chant exact. Mais ngai na oyimba deuxième voix. Nazo imba presque banze ba voix tout. Ce qui peut y concerne nga be rep na senti bena que oza satisfait po. Nazo imba ba voix tout. Même na studio ne na oyimba nazo comme ça ingénieur. Pour bazo mona que nazo imba ba voix tout. Voilà selon yo moto selon déjà ba muzala na bongo confirmé. Bon, c'est bon ngala na staff na staff na étoile du ciel ba ali. Donc bango pe bazawana bazo yo kangai. Donc ba yo karanga balobara te leader en tout cas bien Spartakis nengeza bo en tout cas nengozo kende pena boye obi voir no sali wana bisa mystique pour ba voir on a mbio ça première encourager yo tom sous na sima ba critiquer yo te baebi savoir faire na ngai baebi savoir faire na ngai donc ngai ne naza boye na roloba pena trop te mais bana kin bana monde entier ba redécouvrir ngai à travers banze monango nazo préparer ba redécouvrir ngai ba soutenir nga kaka ba soutenir nga batika ngai te donc Gabé Manex Nangola soutenir ngai donc au monde amina que non masole que ça la bien pour na sala qui déjà chanson mais tellement aux monde en péter moza na loander monakin donc positionno benezo ibanati alors marambeza pena li donc ce bat bazan besoin imba bongo siko to bat bazan besoin ba dédicace ba kuno ko benga yo ouais ba koko benga nga déjà pour on dans ça na studio dans un studio na sir Raïs Kang les gars caméraman na si be mission na koyaka ba romona pe ba image ya studio maramtunde tozo préparer donc ma solo peneza kitoko. Merci Raïs Kangi pour les images. Merci aussi à notre coordonnateur qui est Serge Mpiana. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à Raf Nguindou, le patron, le PDG. Kandina Luba, entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Tous on appelle en quota Nathan Petobeta ma solo il y a chez les cas et ça lui plaisir tellement makasi yango to zalaki penana ye to solo la moi mingi siko le lozo évoluer par maman Bilabel ou le roi qui mes mères par rapport à la négligence par cancer bon qui mon peu to mita la raté une chose ça peut tomber sous famille hein nous peut tomber sous moi poka tombe sous moi nini banda olando yango banda o mona so ba tombe sous na podium tombe sous ba na manini esimbate bon et à côté pour na bon te parce que musique non ngala lo bon bien musique c'est non ya famille donc depuis famille nga
toza ba musicien presque libota na biso mobima donc mususu ba mususu baninga mususu to bina na bango yo la na parallèle mususu la na cimetière mais biso suto wa musicien mais tongo yo étouffé baninga ndetika ba mona baninga te mais belema bazali ona biso no tout ro kendra ba système bana te le biso pena to betaka musique mais tata ye mora landela biso kwa yango to kenda malem pour to apprécier te to mona mino ke mbang to mona pe blobo salé te to mona so ba danger pété to akoka na biso ka le boke na mino malembe pour bokomra ok quoi bato mususu balala na cimetière bazoke mbango banani baoke mbango banani balala na cimetière mais nanga ba masalanga to travailler na bango basa trop pressé travailler na bango na maison mère to obozana bango epaya mutu nyonso to azala makambu na ye ezaka te foza bezuza te mutu nyonso ala makambu na ye atoza pa mambila be foza makambu donc nga siko makambu na nga eutaka ne mingi pa tata mvuluzi ye mtasalaka kina tata na bamvoila donc tango yo tina cimetière oye pe étouffer ngai donc okoka nga te malgré étouffer ngo sandi to bomba nga mena zakaka parce que na mona lumière donc lumière ezali le biso tout nazo répéter biso tout okendaka ba wana te comprends mais quand même ils ont confirmé que qui c'est na kati ya musique et pas na bino ba danseuse. Oui, bien sûr, tout le monde a parce que moi c'est belé, tout le monde a l'aime sous voyage. Maman c'est belé car maman c'est belé bossi karande ko simba baki c'est ça pour oh bazo simba baki ça t'a mis balé. Na ko sala ba marketing te parce que to wa niveau moko te na ko sala ba marketing te boye ba ke ba niveau bo kende et ça ngwe loko te pour so mi le loko te bola no pe danger te donc to ça so ka neng moko do bo kende rande malembe lem susu ba tela que 30 ans yoke o te 4 ans na yo ti ki on pas mutu mo bo ki ka na 16 ans c'est pas bien froid ma bota la future tant bozo bina bota la future biso to mambi la belle a fort cher des fois te colorer bo kabwa le future ta la future ko ta ra le loté merci beaucoup Nathan tant ozwa ki idée oza mona ndako ozwi idée ya okota na musala ki danseuse obande ko milobela nini ozwa ki ngo musala lokola musala nyonso parce que toza basi faut kando yo bito ta future lobi rendez-vous na kibo mama o petite sœur na principe ya kandakanda lobaka rendez-vous na kibo mama na kibo tata okozala pe lobi mama na kati ya ndako bien encadré na bana na yo na mobali na yo na foyer na yo o raisonna pe lokona to o continuer toujours kobina kaka ndenge nazo bina esa na tana et comme on attend mon bon de bina sous trop te mais le sel est-ce qu'on voit donc quand la balle mobile nga balle nga la palais fatigue la nga mon que studio na yembara oui très sûr donc fatigue là oui attends na robina sous te mais comme attend mon ando yemba siko mingi donc mobile nga tellement que mon que malgré na robina sous mingi te ko yemba ndike privilégié pour pas roboya te na bi ka roboya te ata un jour balinga na ndako linga kina yemba kaka c'est ça déjà oh na binonte oui batende ni papa biso to pesa tambote so azana musika to azana pembeni to pesa tambote so baza déjà comme pembeni te moi to pesa mbote ya te mais ba gros bisu na mino ko ba nyonso bolinga na ta na bi ke botika ngati bo soutenir azana na musika mena ko pembete moi na sale ba marketing ya te mais azali. OK, merci beaucoup, merci vraiment. Nebete monsieur ça plaisir à trop quand na lubaka la grande couturière maman Chantal Oazola na biso, merci beaucoup na Junior Wendo Afula, merci tozo ngina chez les cas to solola mwandambu to solola mwandambu chez les cas na évité par rapport ya jeune ngezo kende malgré moi suspension ya ba musicien pour na ya kokende ba poto mata moi voyage moko ya Angola okenda kité o profiter ki pété lo mona sima ya na sima ya Victoria te bon biso to zui chance wana te pembeni ya Kinkese Remene mais bon Netina na colonel Carl Lewis Kinzumba na pesimbo te place à ali ya sali trop pour na biso colonel même na 46 jours à Kinkese Remene to kene même matadi to keno beta na matadi na hôtel Formosa donc tout autour d'elle piscine donc to beta wana to beta na nuit mobimba donc il est capna très bien na makasi ya Carl Lewis Kinzumba mon colonel. Vous savez combien de temps vous avez qui pembé na Kester? Bon, biso to umeli pena trop tête, to beta pe même 9 mois ka pamba. To kuna kokse même pas une année, pembé na Kinkese Remene.
mais yango te mtekolo bake o na raté ma bébé rien mais quand même profiter qui na mo eloko moko za pembe na ye parce que profiter na pembe ni chante o chant o yozo ka o chant pour chant ba tebele ba oganga na kata Congo mais basa na chanter yo quand si na 9 mois oyo profiter qui pembe na ye o leki ba musicien oyo ba fa buka sali combien d'années depuis que sali combien d'années pembe na wera ba wata lelo ba album ezobima yo atozo ozolo boyo ki ba ngote te bon omoni neti tokolo bani bango pe tongo baki na neti na maison mère bazo ki chance mbala moko ba ko kuta pe ba musicien mais ça te ke le roi bango ba ye ba bimisi bango mbala moko nde ba leki ba mission oyo ba nanu ba chaki ba chanter bien so ndengeni de ezande ngwana te ezaka ki etana bango kokaki yango lelo yo ti bango pe ba sali ba chemin na bango donc ezaka ouais Kester Emine ça la ronde ngeni tango yo karaki akufi en tout cas jour en haut et ça là vraiment ma kasi po Kester na raisonné trop mingi na raisonné trop même si na parler du peuple qu'on to alaki si tous autres défilés na beta bas canter na makasi des fois cercueil na donc on a passé même direct en direct na RTNC pour RTNC mtezaki jour on a à la hauteur donc et ça là vraiment pas si makasi ça n'a pas si on moniteur major Carl Lewis Kinzumba et colonel pardon abenga ngai abinanga kino Spartakis ya kapoto kende pour na 40 jours à King Kesser remeni mbala moko donc na hésité écouter na zala ki wana pona donc et ça là vraiment et ça là ti lelo ça là kapasi surtout son noyé ko banzi mbolo roi banoni banzi mbolo roi bamobeti mbonda et ça là pas si fort et ça là pas si bakaro donc on senti pena que non ti lelo pena King Kesser donc aza toujours de cœur et puis artiste a ku rater on montre que to karaye donc to rotika rapé au boss sanete OK na mémoire na ye so saleli biso lisusu mwanzembo moko pour na to rendre toujours hommage na King Kester Emine soki olingi ye moto linga monyokoli ya bolingo na ye nasala nini po yo ndimanga na memangambo solo na bebi yeyeye eloko nyonso sengaka nga napesaka yo likamwisi yo pardon karona koa na maladi ya bolingo oyo napesa na yo pardon karona koa na kolinga yo kaka ata yo koboya bolingo nolingi yo kabela ngai te o boni yo motema makasi boye okotikanga mwasi na nyokwama ye eloko nini ezanganga po desevanga boye. Voilà, merci beaucoup Nabatonio Swazolanda Biso, merci vraiment Nabatonio so balinga émission li solo avec Dada International, la réserve de la presse na lobby, il faut banda ko bakiselanga la vraie internationale. Je suis la vraie internationale. Donc Dada la vraie internationale, la réserve de la presse, comme bongo pe na confirmer et tikalaka bongo de toloba entre lui et l'argent, il y a pas un trait d'union. Et kizalaka bongo chez les cas programme suko izandenge nini. Ozana studio déjà bobando ça ta clip moroté pour la promotion déjà. Te moni na limite que na beta banzembo na rapide le lobby bimité. Pour banzembo belé to zomona ba obeta. Mon ezo umela te na studio même pas un mois que tout le monde a coquité nzembo bimi et on moni que na mato ya bato ezo umela pete banzembo belé so tali presque 3 mois pamba mon nzembo sili mais so yoki banzembo mais ça a des problèmes ya promotion pour na bato ba yo kaisa promotion to boite international to boite promotion mais nzembo mutu so rasepel na yo mo pe ko sala promotion on peut donc nzembo et ça la promotion so muta sepel nango bato bazo sepela nango trop tout le monde même na ba télé aux otala bato bazo senga banzembo na aux obligé au tia yango pour nzembo yango mo bato basepeli nango donc eza bongo donc bato bazela bana monde entier bozela point de repère ebima nazo travailler au programme malembe yebika studio donc kala mingi te et que si la nango mais nazo travailler on est malembe puis na osala ba clip mo bien na olinga bina na sa ba clip mo ya kitoko yebika nyonso ezo dépend na ba mbongo donc voilà.
ndenge omoni ke nazolanda malembe nayebi ke ekesimba bana poto bana monde entier bana Congo do bokolanda bokomona baclip na ngai ekeleka na bachaîne ya ba TV donc eleka même tipa ye moko boss kuna place ya yali donc bokosepela ko naosala pene eloko mwa bien. Ok, merci beaucoup Kandi Touloubara. Tokomi déjà presque à la fin. Il y a une émission à Bichou Lille. Il y a une émission qui plaisir à trop. Dans bateau, nous sommes la musique. Merci beaucoup à la grande couturière Maman Chantal. Merci beaucoup à Madongo Maya Fetingoma, à Bossagnoté Charlie Maloula et à José de Londres, fondateur ya Base Pentagone, Balobis Fabrice Lolé ma OP, Azota Abiso en direct de Chicago, Nakolinga Nathan, OP sa numéro ya téléphone na yo na ba fan na onyo so, OP sa quelques salutations na bateau nyo so balinga ko bazota la yo na musique. Nous surtout balinganga natalengo artiste amino yeyo bo continue toujours ya soutenir nga na pesi bon te papa et 2000 soir ma papa langa na mama Marie Findu wande ba parents langa Sandria me passa massa sans oublier Trési la maman Mokonzi Bishop c'est la Jan omela les sous koleka sans oublier Chico Kiketa Diable Matondo Jessica Gorda Makola 89 du Sud 259 89 du Sud 259. Ok, merci beaucoup Nathan. On a donc sur Baxika please Kodamboka Kandingi Zalara please 00243 Baxika Limara Nathan Simawana Bouzouye Moko Ayambara téléphone et Nyoso Bana Poto Bana Kin Bana Braza Bana partout dans le monde entier ba Onyos Balingara Nathan ba Sepelera Nathan pour Messana Komona Indenga Binara vous comprenez ta Kenda payer to solul nae et ça plaisir à trop ba fan neso bengi et ça la yepé bien à monaki azala pe na moi batou o balinga kai to zongi na pa ya chez les cas OPC biso numéro à contact na yo OPC moi ba salutation na bato nyos bazota la Libanda. Ouais, merci beaucoup international. Donc on a goûté vos engagés. Plus 243 89 87 24 962. Plus 243 89 87 24 962. On a pena numéro WhatsApp donc tout sur bengi direct Mbalamo Roger. Et puis on a pesi mbote nanga iba André Ntsumbu mokusatalo. Na kati ba nord wana na pesi sita Mosampa iba vena nga pena ya mabele. Na pesi Tabufatu mbota tro. Na pesi Roger na Londres. Roger na Londres donc j'ai pena de assez bandaki ma solo ningo lobaki donc to ça il a ningo lobaki. Et puis na pesi Zaina mon envoima mbota tro. Gabem Annex na bosanyote na kati Angola wana. Donc yo pena nde ma solo donc j'ai na ozelo ganaki ni mifune ka Belva vient ngai Fioti Homo et puis colonel Carl Wisne na lobaki na bosanité maman Alphonsine papa Leza na kata Paris Diane Bisanga Charlène Diakulu Rigen Stéphie donc bango bana nae donc Noko Philippe Nzuinga maman Mbilo donc Bambota trop na pesio donc et puis Mireille Nzuinga Dimitri Nzuinga na pesi binombo te place Boyali donc continuer toujours à soutenir artistes na bino et puis na boss yemo ko boss de boss Raf Ngindo donc soutenir petit na yo pour jepena yango ba masolo nyo sonenge zalaka et puis Raïs Kangi donc na soutien ba Yves tout Bambota trop place Boyali donc merci beaucoup vraiment na soutien bino bo salangai Riga boss na bosanyote na katsa bakini ninga zo soutenir artiste nae et puis étoile du ciel na bosanité Moïse en Schengen Rafingindo nzembo mobimba peneza linzembo mobimbe zali boss donc nzembo peneza promotion na Congo promo nzembo yali donc soutenir toujours ka petit na yo que ça la bien donc j'ai pena en wana international merci beaucoup nzembo ezate kara merci beaucoup ok c'est bon on est déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui merci na ba fan nyonso Congo promo merci na ba fan tout au balinga émission li solo avec Dada International la
la vraie internationale. Donc la réserve de la presse toujours continue toujours dans Moussala. Il y avait des émissions ça les plaisir mingi na batonyo soit tali biso banda mboka ba batali biso na kati mboka bonyo so balingaka ba fana biso nyo sa Congo Brazza merci na binyo so ba appel à Congo Brazza et ça nga bien makasi donc bo benga kandi bozo benga ba remarque na bino parce que je sens na bino et ça la biso kitoko yon ils continuer toujours ko fan sa biso na kiti to zaki kandi na lobaki na début émission to zaki na Nathan azaki ex danseuse ya Wiranson siko azo travailler na maman Bilabel le PC ka ba bonne chance to za wana biso média to continuer toujours ko soutenir même à travers l'émission boye ezaka déjà soutien nene merci aussi to zala kina chez les cas to solo linaye carrière solo naye azana studio mutunyo ça a besoin ba yembaye banze biza wana oza besoin libanga numéro yango ni pesami to kindenge artiste azo yemba contact ndenge zaki matériel les athées au synthèse à quitter sans instrument mais to sentir déjà musicien solo ba yemba bongo a beti ba capella awa et ça le plaisir il y a trop ndenge ezala kaka merci beaucoup à Raïs Kangi pour les images merci aussi à mon coordonnateur qui est Serge Piana pourquoi pas aussi dire un grand merci à Raph Ngindou le patron et le PDG tant rolinga to kabwana chez les cas na rolinga to tikelo plateau pour osali la biso nzembo moko ya Kester Emenea et ça la plaisir à trop na ba fan nyonso balingaka Victor et Leison balingaki Kester Emenea personnel et puis na ba nyonso bazana besoin de soutenir. Merci beaucoup international. Sans oublier dans Brazzaville donc les Copperfield d'Afrique. Naïmba Yonzembo mais jusqu'à présent nous avons une réaction et puis général Dabira Bambota Tro d'IRTV. Numéro nanga ya contact na PC donc plus 243 89 87 24 962 plus 243 89 87 24 962 yango na peka ya WhatsApp tout donc sur bengi direct reçoit Mauso yele mauso lele Ozimi mwinda ya bolingo zonga Mariana lele Mauso yele mauso lele Ozimi mwinda ya bolingo zonga Mariana lele dendon Mbonde tobokie malinge katani fete sili nazongi na ndako na mposa pona chepambu na ndobo pe na bwaki na mayo bambisi babona bango kolia nakomi na ngalilita oezangi elembo bakomi ndeko nyatanga nazangi bolingo nanyango abikisanga nazangi bolingo nazali mota kolongolanga na mpasi Mariana mama donc bambota trop na bana poto. Merci à Guy Matoula en Allemagne merci beaucoup on se retrouve à la prochaine bien Serge Mpiana bye merci mbote bandeko nyonso bazolandanga comme eza aimé aussi tempête Naza parmi les responsables de décoder à CPLA TV. Alors, je voudrais toujours remarquer mingi que ma frère m'a dit qu'on a vu sur l'émission comment il est dans le téléphone live sur Facebook. Alors on s'est dit pourquoi ne pas contacter Bande Konabiso, te proposer bino bato oh et bazana pose ça et au fond la chaîne de télévision. Et ils ont la studio, et ils ont la kaka en ligne, ils ont la possibilité on a CPLA TV et même le bino et le Kasika. Biso tout au début que CPLA TV est appris dans la machine à Congo. À part Wanapé, toujours dans la chaîne il y a France, la chaîne il y a sport, il y a des dessins animés, la chaîne il y a films. Mais tout ça peut avoir option où il y a créé une chaîne de télévision. Awa boza na studio il y a Boss Brava. Caméraman on l'accabino place na biso comme tout ça awa. Na studio Oyo, exemple ils ont kitimi balé, ils ont la lumière, ils ont 3 caméras, ils ont la place il y a régie, ils ont un ordinateur. Donc ils ont tout ce qu'il vous faut pour oser un studio na yomoko. Alors ceux qui ils ont parmi les options na yo, ba désir na yo, rêve na yo,
un jour au créer chaîne de télévision na yo oyo bato baolanda na décodeur Sepela TV na website na yo baomona ngo na téléphone baolanda ngo na baportable na baordinateur baotala ngo na baiPad et en plus baotala ngo mpe live na YouTube ou live na Facebook bohésite te bocontacte biso lelo toyokana biso toza basé na Londres mpona bato oyo baza na Londres. Ceux qui vous intéressés, vous mettez la biso tour, boya awa, botala, to solola, vous êtes les bienvenus. Notre porte est toujours ouverte. Vous bengi biso, to zui rendez-vous. Et puis to laxabino, to présenter biso bino, studio na biso. Bato OEP Baza Libanda, c'est la même chose, vous êtes les très bienvenus. Mais ceux qui vous ont la capacité de oya, on peut toujours discuter na téléphone, to yokani prix, et puis biso to yewana ndaba matos nyonso. Donc, nous avons un service complet. Nous avons un matos complet. Nous avons un service, nous avons un serveur, nous avons un tabiso mokopé maïle o et tout ça nango. Il y a que gérer chaîne de télévision, toya, to pécio expertise wana. Comme ça, yopé au banda chaîne de télévision nayo. Parce que biso tout yebi que chaîne de télévision est vraiment rentable. Donc, pour n'appeler ça bino plus d'explications de la rentabilité na bino. Je vous prie de prendre contact avec Bisso. Le numéro est à 0044 7802 730 590. Numéro P, vous avez affiché wana. Vous hésitez, ils sont sur WhatsApp, ils sont Viber, donc vous pouvez vous contacter tout sur là. Une fois de plus, comme vous avez aimé Bossit en peine, je vous remercie pour l'attente à Bino. Ciao.